supermarché na kin marché ngai batuti babengi nga esali mabe ngai nayebe kutu te mutu abengi nga bilanga bianka yaka mbangu awa na kin marché eza ya koyinda Jemima Ibele na Teresia nakosa champion en tout cas merci yo kende obokonde libiaka nizomona na misu te yaya yosaka na nini oyo bato bamonana mutakala bamankane na miso ya bato osa bavantira na bacomédie na biso eza catégorie par catégorie eza matanga mosusu oui eza matanga mosusu osentir ke awa vraiment matanga comédien nde akufi eza matanga mosusu osentir ke comédien me ya mwana 3 ans nde akufi comédien mosusu okotobi te comédien azongoluma zizi abanda opese te parceke bango mo bacomédien il faut baluka bayeba bakoplace zizi place nini ezali eza yango naoloba no il faut osalaka différence ya bonbon très bon mpe totangoka bonbon partout mpe tobengaka ka bonbon tozwi mpe bonbon wana sukali tozwi pape ya duplicateur olingi yango osali sukali ozwi pape ya duplicateur ozwi nzeta kobokotisi tobengaka mpe ka bonbon naolobaka félicitation na Côte d'Acosta na nini po soki mpe navandi natali mpe na ei wana mpe omona mpe dakosa moleka nzulama na nzutango okanga mona nzutango ko en tout cas d'abord président Souzolo félicitations par rapport omoni place mabe ezalaka babokola mabe te il faut kotalisa na bato ke eloko bokende yango mabe bosala mabe eyeba te eloko moko boye peut-être ekotika na mitu ya bato négligence ozomona tomonaki awa na nini oyo na matanga ntango mama azozisa akufaki eza peut-être na famille akendaki kotala boye na boye esali ke peut-être ya mosusu babimisi yango mbango ekuti bango na nini mais famille bote ezalaki wana ake mpe ekodepose fleur na bango ozomona eloko président ase alobi makambo eza ya solo lelo tomonaka nde totia supposant mwana o président ase ozola apeseli nini apeseli exemple ntango akufela etata na ye confirmer que eza oui combien de caméras ezalaki wana ozomona yo kosala comparaison ya mwana papa oyo aza bombo yango naoloba osala comparaison ya mwana wana na zizi soki olobela kobeta ojemabi obeta nga na problème nini siko bato bazalaki mopanzi wana bato batondiki bamoi siko Jemima na mokolo moko boye na ninja 60 nani ninja 60 Teresia siko tona bokomo permettre mwana na manquer des personnes mesure nini sila ozwela mwana aza bombo yaya keba toza mpe na babombo basalaka na sukali ozwi mpe nzete okotisi nzete etoli yango te ozomona silaki kopesa président Omar kepesa bana président Omar leçon morale mais sila ye moko amona pape loma beti pape lome kaka frère mosendi nani sila yo na fete obangaka tina matango obangaka kaka mpona fete bapesa invitation te mpona fete ozobanga mpe bakopea sucre eza poisonné mpona matanga nani otiela poison ne fulu ya bato wana nyonso tu wana nani tobosana te tosala babiloko mosusu te nasala baironike tomemela yango boye tokoti yango boye tosala yango boye ngai naza étonné kotala sortie ya mwana wana azorépondre président Ansouzolo attention oh Ansouzolo aza valeur
En sous-zone, aza icône à moka. En sous-zone, aza na considération. En sous-zone, aza na respect. On a un moment où le président en sous-zone a tika le film à moi na te mais boni yo moi na no rôle de kana TV pour répondre en sous-zone. Oza ni en solide. Yo lo baka nyongo za bongo za icône ba twati ko pété so kuta Angelo Bunda. Ça on mona Gemana, olingo ya tenga na moni aza faible. Olingo zo ka pané no mama ko boaki wandi ko beta Gemina pona ndima ke yo za mose obelo ko wana nzambe na ngai eza Gemima. Ekutana na ya bobe nga na loba no vraiment mkolo wana na zo ebiso boyo ko landela nga biso na circo ngabi o ibele na ngai parce que benga na retard ne bisidien nga bibalo pourquoi tango ezaki falo benga nga déjà 20 sur rebeke Thérèse pas encore alimentation wana olingo benga nga pena ya to uwelele mana Gemima bosani bobeta ya to beta eko aza mama oh. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement à la chaîne Abino et puis Sarabino ba émission bio. Chaîne Oyo et akako révéler bino ba vérité cachée. Chaîne Oyo et akako ko benga na batu nyonso ba bebisa image ya Madame Bellevue. Chaîne Oyo et celle la Rabino ba sujet ya kitoko avec votre CPI Darling Love avato banda bambo tebele na papa Tigre manager de l'X. Un grand merci à Maman Madongo la patronne à moi ça y a fait Moma. Merci beaucoup à Poutine de l'écriture Madame Belinda Kandi la patronne à Bellevue TV de Makambu Kandi Star. La film le long na émission na biso vous avez droit de savoir tozana bien kazanga mwana suka ya famille Libota to solo la nanu azaka analyste alobara bien to solo na nanu affaire oyo lelo o tomoni président as akomi partout na ma miniature to mekano un peu ko solo na e a analyser les biso badiri ya président ans oyo alobaki mais avato banda na repesa ye nanu maloba bonjour bien kazanga oui bonjour à CPI Darling Love la CPI à Mboka donc CPI à Congo maintenant c'est CPI qui parle en tout cas vraiment ça va bien à slogan vraiment merci na famille Libota Mobimba merci à notre manager de luxe Papa Tigre depuis quelque part en tout cas Nzambalo là à Pambola yo merci na Moko Poutine de l'écriture VIP international, la reine mère maman Mokonzi, maman Rai Goshi. Ah, Nzambe. Faina yebo na vie na ngapono kabasayo na okaka. Merci beaucoup na base na biso tout ya Londres, ya France, ya États-Unis, ya Canada, partout ya Angola vraiment. Un grand merci à Anthony Chiombo. Merci beaucoup Bianca Zanga boni basante ya mon vouloir m'a conquifié. En tout cas, film est vraiment dans le bon 4e épisode na biso kota ilobi o wapi coquette abominga na piondo mbasi piondo mbasa kosa ka coquette na orchestre mnene au Québec à concert coquette comme na lien au bapesa qui a répétition ya pardon ya kermesse ake tuna est-ce que pio mutazo beta bat ba tuno mabele na nango wana kama mabele muto beta ya mabele te pio donc en tout cas ayakiti place pio vandaka to moni nani ndeko na biso ya mobali nani boda bi musique ebomaka musique ya kisi tika pio vanda na yemba ne kala nzela mona famille mobimba pio kwa kosilisa ona succès et kuna peto moni susu papa na biso JR na maman na biso étoile maman étoile mobali nazara maître na ndako mobali ne mutazora ba décision très bien tant yo mwasi oyaki kosenga ekotalisa ekele kino petit terno mo santo avant dans ndako oyeba le pourquoi parce que au corps ça la pe bon le kino ina ndako moyeba ki yenda za papa yenda za mkolo ndako
yango sengaki enzela mais boni comme ndeko ya papa jiera ya wana leki na ya wana mametwala zoboye komi problème abiso ayo bando tikala bolumbu na ndako na ye et tomoni réaction ya mama Annie biasi envers Bellevue abi azopesa Kenny éducation mama ni azoboya abi Kenny aza mona Bellevue te aza nièce ya Bellevue mais maman ni là tu fais le contraire pour éducation Kenny peut-être monsieur yanda kozala raté Bellevue mdova na Kenny amona ba faillite ya Kenny amona ba koto mona otambola mabe yo opesa exemple ndeni ke comme Bellevue aboya ki libala aza na droit ya surveiller Kenny te aza na droit ya mot à dire te likola Kenny mais non parce que autant à protéger Kenny peut-être erreur comme na libala na ye comme yo lobi ka boya ki libala bona boy to yebite mutazaka na kati ndako biso tovana to zaki libala Bellevue te to lelo ne sai te ke Bellevue bo libala zonga epa ya na ye c'est ça tant suko moni ke ya ndekolo azotele la petite sœur na yo oui azotele na mal te apekisa Kenny po Kenny aza mona za na concert oyo na ke pas beau mais grande sœur na ye maman ne Kenny azote ya ye azotele se ke moi banjelo ezo ngo tambola eza mabe il faut le kotambola bo osala bo ozongisa bo OK nango bo donc en tout cas to consommer film na biso mon vouloir m'a confié donc on a vraiment ils ont la belle production et bravo la famille Bota parce que na moni déjà premier épisode na biso 3 jours toi déjà na 108K et deuxième épisode na biso na moni déjà to comme déjà na ba 80 qui ngandi quoi un jour et puis troisième épisode na biso na moni on a 51K donc bientôt déjà et comme peut déjà 60 déjà na ndenga bongo da ba 800 na kati et 4e épisode na biso na mona on na 50 en tout cas bravo na famille Bota bravo vraiment parce que ils ont monde na quête ils ont consommé film na biso et film na biso eza dans le bon bravo na madame Bellevue parce que yene muta sali azo pesa goût ya art na biso en tout cas félicitations maman Zambalola a continuer ko pesa inspiration tout rotoyebite oye la biso sous titre nini. Merci beaucoup, Touro. Tu es bita koye la biso titre nini. Bianca Zanga. Karandeni Tolubaka. Tolali Tolamuki. Tomoni président Hans. Asali sortie médiatique moko. Ayota de sabiso ke ba négligé. Donc, à s'adresser à qui n'a pas comédien. Ba négligé bembe ya personnel Zizi Oatika Kibiso. Mingi ba se présenta quitté. Également na madame Bellevue a se présenta quitté. Après si vous exemple ezana mwana moko auto ku fela papa la bango a. Mais bato ba se présenta ki ba caméra ezaki wana ba artiste minene bayaki. Est-ce que ça kapo Zizi abandai ko jouer te na ba internet oyo ou bien ndengeni? Voilà. Darlene, d'abord merci pour la belle question oyo poser ngai vraiment na koko loba boyo moni matanga ba comédien ya ba superstar pezalaka. Donc na ba comédien biso eza catégorie par catégorie. Eza matanga mususu oui. Eza matanga mususu au sentir que ah vraiment matanga comédien nde akufi. Eza matanga mususu au sentir que comédien mais moi na 3 ans ndakufi. Comédien mususu ko tabite comédien ozonguluma. Zizi abanda o PZT. Ozomona. C'est là bango moko ba comédien na réaction au basali bakitisi ninga na bango soki to compter Zizi to kokoloba soki to bito tient na ba génération to tap to placer pe Zizi icône mboka oui aza icône parce que Zizi azo tourner na groupe a munene Chic Choc Loyenge Zizi ba epela ba kuti Zizi déjà na comédie. Mami Joki ça ba kuti de Zizi na comédie.
ozomona ba Janifa ya ba Pofirenze ba kuti déjà Zizi na kati ya comédie parce que Zizi aza parmi ozomona ba comédien ba se présenter te yango nazoloba te matanga ya ba comédien etant na bino eza catégorie par catégorie na kosi te ozomona eza na catégorie ya bana 10 ans catégorie ya bana 3 ans ya bana 2 ans et puis na bano ba nguluma siko bango mo ba comédien il faut ba luka ba replacer Zizi place ni ya mona 10 ans ya mona 5 ans ya mona 3 ans ya mona zonguluma entre parenthèses to ebite bango ne ba oyeba la lundi président Anse bien ndenga lobby en tout cas d'abord président Souzolo félicitations par rapport au moni place ma beza la ka bokola ma bete il faut kotalisa na batu ke loko bo ke nango ma be bo sa ma be et bote loko moko boye peut-être et kotika na mitua batu négligence osomona to mona ki na nini o na matanga tango mama nzo zisa kufaki bava peut-être na famille akendaki kotala boye na boye et ça dit que peut-être mususu babimisi ngomba ekuti bango na nini mais famille bote ezaki wana ekepe ko déposer fleur na bango ozomona et le président asalobi alobi na kameza ya solo lelo to mona rane to tsa supposons moi no président asuzo la peseli nini apese l'exemple tant qu'on fait les tata na ye il peut confirmer que ça oui combien de caméras ezalaki wana ozomona yo kosala comparaison ya mwana papa oyo aza bombo yango na oloba osala comparaison ya mwana wana na Zizi ya pas match Zizi ana siksa kala bombo azalaki na tala siksa kala ya siksa kala ezalaka te siksa kala ezalaka te Zizi aza valeur ozomona et puis Zizi aleki na partout te Bianca. Donc Zizi aza valeur. Par contre, ça n'a jamais comparaison à moi na Zizi. Non, pas deux personnes différentes. Oh, on a qu'on a monde arme, sous pour ba succès ezala na bisoté. Ozomona, ngana ar na za liboso moi na wana quand même. Ozomona soki ba classer ngape na ba génération na ngai. Po biso na ba illustre to ye nga za génération moko soki te na koza na illustre to na ba nani oui na koza na ba illustre ozomona par rapport que ni peut-être place bango bazaki na place nga na zaki tozaki nini to ko bato no les Canada des chaînes différentes ozomona bango ba ye na sima na biso na art autant nga na zana no maman so dit na za pas président kala ba tourner nan nga za pas pédé nan ba on bazata ozomona bon ya koloba nini ke ngai na luka na se mesurer na maman na biso jokisa ta mama jokisa mabanga nga na zala sko mon dans tout ça la semblante moi ni content les gens pêcher lengi par rapport que ba pêcher lengi pour aller ka kinzela SB ozomona tellement maman na bango kuna SB alinga matalana yango monike matanga mwana na ezwaki en pleur yo yebisanga mama boli azaki pire muta biso SB ozomona matanga ma boli muta SB akena ndeni asapon de muta kene nini basala ekutu télé réalité est-ce que na capacité ya ma boli mama na biso SB akosa makambo oyo asala matanga ma boli omema na bakiti na yo moko ya ovandela obanga poison akini ozomona bongo lelo na raison ya obanga obanga yoka mto obanga poison bato ane to obanga poison te po ani bande ko et là pe matanga liboso se présenter oui yango na yo na fête obanga ka tina matanga obanga kaka on a fête ba personne invitation te pour la fête ozobanga mso ba ko sucré za poisonné bona matanga na otelo poison ne fulo abato ani surtout wana nani to bosana te to sala babilo musuté la sa ba ironique to memela ngo boy to kotsa ngo boy to sala ngo boy et ngai naza étonné kota la sortie ya mwana wana zo répondre président en sous attention oh en sous la sa valeur
En sous-zolo, aza icône en mboka. En sous-zolo, aza na considération. En sous-zolo, aza na respect. On a un moment où le président en sous-zolo, tika le finga mwana na te, mais boni yo mwana no rôle de na TV pour répondre en sous-zolo. Ce que ba comédien boso la ngonde ni ta bomo na ke mwana mboka mukie abota mika lobi maboko salite azo finga en sous-zolo. Mais bino ba comédien bozana ba hypocrite que vous êtes. Ceux qui vous êtes, ceux qui n'y vous êtes. Donc, bon, on va n'appeler pour ça, l'Issemble, pour qu'il me place mon père, on oublie bien, en soit dans l'équipe. Mais pour ça, ça n'a peut-être qu'un jour, moi, on n'a pas qu'on manqué bino. Pour déjà, ceux qui ont déjà courage à manquer en sous-zolo. Et tout le monde, il peut voir notre habité, ceux qui ont baisé, ceux qui ont entre Yéna da Costa. Ce que on a comment permettre, moi, on a manqué des personnes. Mesure ni ici là où la mwana. Azabombo. Nyaya. Keba. Tozapele ba bombo basala kana sukali ozupe nzete okoti si nzeta ko etolia ngote. Oh. Totala ba bombo ezali nani nani. Olia ki netelemi nia walie chicler. Babombo wana yo yebiango msusu kutu ba pero na darlin yo ozana na nini babombo ezali ezala yango non lo il faut ça la différence ya bombo très bien on peut te traiter encore bombo partout peut te benga encore bombo to supe bombo na suka li dozu papier ya duplicateur au ligne on sali suka dozu papier duplicateur ozu nzeta kombo koti si to benga pe ka bombo oh tout ce qu'on ça semblant. Mais ça pas lobi mabe ya mwana okuto boye carrière malongata ebi ko jouer. Oh, mais à cosité otala bango bazaki na ba job bande ko nanga molimo pe malakime ba Joël Masirika. Ozomona bazaki bana mike ba pesi ba le meilleur na bango bazaki na ba respect bakasi envers mikolo tout ya théâtre. Yo yebisanga mwana mama top dada international. Dada mutakalati. Yesanga dada mankanani. Mais moi, la Thérèse, il y a belle vue dans béton bata. Très bien. Ozomona, et ça logique. Et puis, le manquement, c'est le moussoussou. Et ça, par rapport, il y a éducation, il y a maman na bango, oh, papa na bango. Mais il y a mon bati. Mouta reflectaka, oyo a joué par ma parent na ye. Ozomona, oyo nga na joué la famille zanga, yango na oya na TV. Ozomona, mais ceux qui n'a pas dit que le famille na nga, ils ont éducation mususu ngape na yo la TV éducation mususu ba mona naza mwana malamu naza mama be ba mona ni famille na ngati famille na ouais siko mwana na exemple nini oya zu out na la famille monsieur éducation ezate aye sous place ou azape sous éducation ezate pas manquer en sous la mona ka sous le ka mibalo ne to ba kendana to lobela ba manquement sango Jelima Ibele a manqué Thérèse na na supermarché na kin marché ngai batuti ba bengi nga esali mabe ngai na ebe kutu te muta bengi nga bilanga bianka ya kambangu awa na kin marché za ko yinda Jelima Ibele na Thérèse Jelima Ibele na Thérèse OK nazo ya kin marché po ya bandal ouais le temps na komi bona kuta Jelima Ibele déjà batakin marché ba bimisa Jelima akenaye akuti Jelima za susute na ki marché et moi m'embouteillage na comme ni no ezo nga mwata akuti Jelima Ibele akena benga alors Jelima ndeni et la zone on goûté na côté na ki marché na bani ko tuna bano expliquer nga habité la fille à question aye pe non na Jelima aye azuba panier o basala ka ba chat ouais abano suma ba pomme moi biloko ne asali pe ba chat na ye alinga bima atelaka mutu mo boye na sima na ye pe na panier atuti ye soko lobela robeto Jelima bi obetanga na problème nini sko bato bazaki mpanzi wana bato batonditi bamoni siko Jelima na mukolo moko boye na ninja 60 nani ninja 60 Thérèse baoswa na Jelima tia munoko na obeto Jelima bi Thérèse wana kini marché bato baexplike nga babi Jelima lobi ne Thérèse okobeta ngai te davasi kutu nga na leki mama no attention nga na mona mama Jelima na anniversaire a Jelima Ibele aza na mama attention
la mona mama jema ibele exa makam na oloba nazo yeba na yo so abloke mama mtabota jema ibele ondima to okansaloka mamango abotama na États-Unis pona chocolat za nango. Siko Thérèse alinga se mesurer na maman na gemima. Si batu bazo yebisanga babi na est-ce que maman wana na mwana wana mukie wana bazala mbanda to bazali po babiloko maman na lobi na mwana wana eza soni et puis mwana wana za très bien éduqué. Ils dit à quoi? Est-ce que ça bakanda ne toi comme ça? Ils bakanda te. Le problème c'est quoi? Alors bien gemima au finga nga tam na beta yo. Jema bo beta ngate. Au finga nga pour la unité Thérèse lobi te nga pe la finga nga belle vie. Omona, pour nga mukolo bo nabi ko gérer ni température na ngai te. Nga na ko no finga batu misusu en retour ba retomber na ngo yango moni awa. Oza nerf solide. Yo lo baka nongo za bongo za ikone batwati ko pecto so kuta njelo bunda. Tango mona jemana, olingo ya tenga na moni aza faible. Olingo zo ka paneno mama ko boaki wandi ko beta jemima pona ndima ke yo za mose obeloko wana nzambe na ngai eza jemima. Ekutana na ya bobe nga na loba no vraiment mkolo wana nazo ebiso moyo ko landela ngai misu na circo o soke zanga je te jure soka yene na ndenge moboke bona akosa la simanga na nzoto mukolo wana nazoloba na yo batu ba ndima te kezanga. Thérèse ngane to yoka na soni to yoka na solo moni yo mukolo boyo oyo ko sala ba supermarché ko sala ba chano na supermarché soma aba pe jenime oluka succès filmer nga jema bina na temps filmer ote wana bataki marché bat ba oyebisanga babi mwana na vraiment elle est très polie jenima wana ngabi o ibele la ngai bazo benga na retard ne bisidien ngabi balo pourquoi tango ezaki falo benga nga déjà 20 sur Rebecca Thérèse pas encore alimentation wana olingo benga nga pena ya to uwelele mana jenima bosani bobeta ya to beta eko aza mama Bonso ki maman moko mitie na place na ote. Siko na lobano Sabrina ya kuta na Belleville yo na Robeta Belinda Kandi. Comédienne na ya na TV aloba na Sabrina ko lobi mabe. Comédienne na talisa Thérèse ke moi na manqué Belleville. Bonso nga na biso ki jemima tozaki na jema na alimentation des heures nga sa jema songa na zaki wana abeta jema mbatanga kai maboko. Bango wele. Ya ba panye ndike bambama. Banya bakanga biso na kin marché baketu na tsola nini tubozo ya nini na mama kokoyo. Ona pano dikama solo. Ozo mona, moni respect za réciproque. O lingi ba salote ko sala mona muni bate. Yo ozo sa mabe pa Belleville ba retomber na ozo zelani menga na oya. Tangu yo zo ko finga Belleville lelo bokomo bovani seulement po bo traiter batu ba senzi ba vrai ba senzi de bino mikolo. Esio. Nga swanga ndenge ni. Et swanga te tandis que si le bon boko la ba vraiment sendi. Micho za musenzi a manqué d'Acosta. Micho za musenzi a manqué nani a manqué président Ansuruzolo. Vrai musenzi za nani? Vrai musenzi za tendresse. Afinga papa Lomé. Vrai musenzi za nani za ese de Panama. Afinga papa Masumu. Bafinga ba président Lomé ba maman international ba miss lolo ba ngone ba vrai ba sendi si l'on peut ça ba tout moral tandis que mo kazo boko la ba sendi les kama ba sendi ozomona si la ko pesa président marqué pesa bana président Omar leçon morale mais si la yemo ka mona papa Lomé beti papa Lomé kara vrai musendi nani si la Otonti ko sa ba sambel toti ko sa ba ironie wana. O mani place mabe ezali faut ko lobaka ngo. Mutu mo ba so ko luka a laver moral batu na TV tandis que mo kaza vrai musendi. Yo va na TV traiter batu ba sendi tandis que mo zo boko na ba boloko ko ba musendi. Boloko ko atika na yeti. Atika bimala lisano na facilité te. Ato te ki chaîne boloko ko to zano kakawa. Voke na facilité te boloko. Ozana ye kaka. Oh. Azo tonga silati. To zane soka zalaki na lisano te. Alinga sa sortie médiatique a salite, alinga ya défendre te alinga subalala.
alinga yate tellement ça na goût internet alinga ba lobele boloko ngo kene pa matin il faut se kusana afuta na nyonga cercle ya tata après kena kimia yo kena kimia te obi combien de personnes no boloko ka bloka no boloko ko beta to oza mosa libala yo mo oza femme mariée te obotina mobali ya bato otie ya mpaka lelo confusion na grand frère na ye Bianca okomi kuna nde otie obika ndenge aza bongo batiaka ya bayempaka na kisi bon bolokoko yo ovanda te folo bimi na facilité yo kotikalisa no na facilité te bolokoko tu vas te sentir choqué alingi namona kaner na suka oyo lobi kanda na suka bato ba se retrouver te nga alingi namona ngo bolokoko ozomona omona eloko mosusu ntango yo oluka oyo opesa bato leçon morale oyo oluka oteya bato ozo opesa biso exemple ya bible ngai kutu nakomi na mikita na ngai nakomi eloko pamba na nini boye bino bozwa nini boye Mouton monaka batu baza batu bana valeur c'est Madame Belleville. Très bien. Madame Belleville mouta lingaka te o toucher la personnalité ya moutou. Ozomona ata bo traité hypocrite avoir la hypocrisie bona. Mais Madame Belleville elle est claire so ça le mission moko ba sepel lango te mona batu bazo bengo neti téléphone ne pasuka si la salle opanane. Ba vrai ba sendia ba tendresse ba vrai ba sendia ba essayer de pas na ba mida ba vrai ba sendi eza ba Sandra na ba mère Jimo wana ba vrai ba sendi nde bango dosing ozomona ngai nini okoki koloba na sujet ya coach Da Costa ngai eloko na oloba ngai yo moni ntango namoni video wana coach Da Costa aza valeur Da Costa aza iko na mboka lelo soki Da Costa bana oluka asala base moko ya bongo na regrete na ye po aza moto akoluka base te ata soki osala te ata soki oluka asala base ma osala base na mwana wana te ozomona si réellement mwana wana manke coach Da Costa en tout cas coach Da Costa bozwele ba mesure bazwela mwana na ba mesure et puis ngai pende natali poko landa ba dire Zuma na robaka félicitations na coach Da Costa nani pour soki pe na vandi natali pe na wana pe au moins pe Da Costa mo le kanzulama na nzutango o akanga mo na nzutango ko siko na mona on peut la tala ngoma la yoyo na tene lobel na mo o mo mutu mo loba ke loka bo mona na mitakala ti o loba na bangi nani pona yebi li kwanza mo ezaka koto na droite mama nanga ozomona ozana ba respect deni et puis Zuma za clair tonton manger Zuma za clair abi il faut faire attention avec Da Costa tireur d'élite bravo Da Costa obinga bato baya Da Costa apede Da Costa boso na tali azo sasa SB Zoom en tout cas Zuma bangeli bana Da Costa champion en tout cas merci yo kena obokonde di biaka mais omona na misuti yaya yo saka na lisklik nini oyo bato bamona na mutakala bamankane na miso ya bato osa bavantire basala ndeni yaya mankime yaka soki azobula ngo ke na chambre obetanga te soki fo luka obetanga na miso ya bato ti apo na suka nango na suka ngo nobenganga na telefone yo peci okutanga na chambre mordise ekendaka bongo bianca ekendaka bongo naoloba no CPI aza ya mama te naoloba na yo mama te me Da Costa asoso malamu ti alia peme ya ndako Da Costa asoso malamu bandeko balandi baretenir en tout cas baretenir ma bravo félicitations na président Asuzolo parce que aotia nyama na nyama ni sika nango félicitations po atumbi mpe bacomédien ton na bezo tia nyama na nyama ni sika na ye en tout cas félicitations na président Asuzolo parce que président na lingako na yebaka te soki oza colonie soki oza mongala en tout cas félicitations soki oza mokongo mpe lokola nga en tout cas félicitations
soki mpo oza nani ekolo nyonso oza présent asuzolo merci pour la vérité na okufaka na vérité na yo en tout cas bato bareteni mwana wana aza na ye sans valeur bango nde baza na théâtre basali na eloko na théâtre te yaya basali eloko moko te na théâtre biso okota na couleur tv oza bafilme ya masor tosala l'amour de ma mère si je savais et pas ma soeur Brimbo au senti que bato bazo tourner ozomona lelo totika na biso théâtre to se baser na biso trop na chronique mais au gros jamais na cause nini oyo monopole ya kotelema na manquer présent en sous-zolo ata de bata pour ça la moto en tout cas bambote na batutu au place na to boza bolinga biso ya Sylvine Jolie la maman chérie maman José Boussadisu maman Claudine Bokatola maman Ningo Yamputu maman Niba Super maman Yvan Longondo mamie Tadina de Belgique bon séjour à toi na Massassa et merci beaucoup na Duchesse Evelyne Tunani et merci na la grande H maman Sakina merci na maman la biso nyonso maman Germaine Bakesse maman Francine Matondo les États-Unis maman Christine Matondo en tout cas vous avez vraiment belé bato bolinga biso pe tolinga bino la grande H maman Gina Mabiala donc base na biso mobimba wana maman na biso ya Luanda Bibish Kandé maman Bibish Kandé ouais et merci na maman Mado maman Mado ngoma la patrona ngoma la patrona motema bato ya papa Fio Tingoma maman ta ba 50 ans pas 50 ans. Ok, 24 de mariage. Mais au beau anniversaire, mon angako, je suis là pour toi, maman. Invite-moi, maman. Un anniversaire à mariage. Je reviens seulement. Attends l'anniversaire à Promédi, je reviens seulement chanter joyeux anniversaire pour Promédi. Et puis je vais retourner ici à Kinshasa. Moi, je ne fais pas comme Kela. Je serai retourner ici à Kinshasa, maman Dongo. Mais il y a Fiochi. Et quand même des messieurs de mes banks là-bas. En Belgique, en France. Na l'Union. Na Hollande. T'es Suisse. T'es Suisse, Suisse, oui, Suisse. Oh, la Suisse. Invite-moi là-bas au Suisse. Là. Je vais retourner, je ne fuis pas. Si je fuis, va demander chez ma grande sœur Odette Silesa. Elle va te dire que non, elle, c'est ma petite sœur. Je vais te faire retourner ici à Kinshasa. Maman, fais-moi confiance. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé à Kolada émission. Vous avez le droit de savoir. On a qui n'a bien vraiment abominga mabe. Bon, continuez toujours côté la vidéo, la bino nombre de partager les cas vraiment et belé. Bon, partagez tout va nana bino mabe. Émission de Bianca Sali Boyomo Oyoki Go Sekiti Oyoki bien. Oko chape mninga msa yoka goûter. En tout cas, merci beaucoup à manager d'Elix, Papa Tigre. Merci Nayo, Nzambaba Telayo. Merci beaucoup na réalisateur dans l'ombre, Exode Mikebi. Tout le monde a une émission Oyekoya. Bye bye.